Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à 99$ ou 99 € pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Juma, paka Juma. Webi kaka, basangwa faire le gola pour Orlando. Ils sera toujours en paka Juma avec Trici Elysia. Webi ganding ils sera donc gola na rien paka Juma. Sangona bango déjà c'est Panzana, avec Trici Elysia. Paka Juma. Pour Oyoba, Masula Lovalova. Pour Oyoba Masula Nkaboronina. Avec Trici Elysia. Paka Juma. Trici wana paka Juma. So gola na sama fere gola. Ye wana Trici azawana pona bino. Trici azapona bino. Trici Elysia. Bonsoir très chers téléspectateurs de l'émission Paka Juma. Vous informer c'est un devoir pour moi. Être informé c'est toujours un droit. Merci beaucoup à Papi Mandeki à la régie. Et puis devant vous il s'appelle Trici Elysia, le fils unique. Concernant les news de Nika Boronina, Ferregola, le lion de la tribu de Nkunga, Papa Namelina, l'incroyable chanteur Aigle aux tractions vocales, actuellement appelé les Padres. Le 5, le 6, nous sommes à Kenya et puis le 7, on est à Tanzanie. En tout cas, dans Kenya, Tanzanie, Ferregola Anakuya, Ferregola Zoya, Ayo Sabino, vraiment plaisir. Mardi, vendredi, retrouvez la plus belle adresse sur Kasavubu croisement enseignement, Ferregola. Azarana pour nos Kabola, bon, on va fanatique, toujours en communion avec ses fans. Mardi de 15h jusqu'à 22h. Venez là, venez vraiment nombreux. Fêter avec Ferregola pour fêter chaque mardi. Et puis vendredi, Nika Boronina. Merci beaucoup au bureau de Ferregola. Je pense à Vasco Mabiala, Dame c'est Trésor Congolo, le CGA mon vieux, Blaise Polo, Bayavisa Ponda. Suivons cet élément et retrouvons-nous tout. Beau clip a énormément fait plaisir à Béra de Prince des Amunda. Merci beaucoup mon vieux Costa couleur, tout bien maman Macadam. En tout cas, on a mon Blaise créateur, on a mon parking, c'est bon. Costa couleur à Bagi tout fou bazon na Macadam. Alors les Padres aussi a fait plaisir à Blaise créateur. Je pense aussi à mon vieux, les plus riches de tous les boss, Paul Muntu. En tout cas, merci beaucoup. Christian Fayette à $100. Mais ça n'a pas $100. Christian Fayette, en tout cas, mais ça n'a pas habitude en tout cas. Et ça l'a vraiment bien. En tout cas, tu as 4 fois pour Nayokaka. Merci beaucoup. Nous sommes là avec Blaise Créateur. À toi, on a Hôtel Empreinte. On a bandal, 50 ans bandal, tu aussi fêté. Toujours continuer toujours à fêter. On a bandal ensemble. Nous sommes là avec Créateur. On a Lelo face à face. Et merci beaucoup à Sarive Maïmon à développer Petro Betate. Naotala yo, nazache yo. Na vous là opus na mouké. Non, benato solo la bena face à face. Voilà, bonjour créateur. Boni. Ouais, Trici Elysia, le journaliste du moment. Donc ça va, santé qui toque donc. Pépele. Ok, aujourd'hui, tout le monde a un cadre où il y a bien, où il y a un hôtel empreinte, aux amis dans hôtel empreinte. Tout ce pays, tout le monde déjà, on luxe Zali, facilité aux oeufs Mbarara. Oui, bah, crime sur l'andarat. Moi, Zarate, la moyenne a tongue, go sali cri, ou sali cri, ya te. Crime sur aux salango, na makambo et comelio, na ba projet aux aïnango, tout. Et à la Mokana Tongo et à revivre à un projet.
mosusu azokana nga mpe na lelo fo nasala boye. Nga mpe nazala na baprojet na barêve bandoto baposa e namoni ese réalisé. Fallait naluka créer nini oyo nakosala mpona ndenge nazwi mwa réussite wana ya bandoto na ngai. Ok. Ezalaki facilité. Facilité. On va y arriver. Comme Maramba on te tokenda malembe. Pour ça on a confiance dans la palais. Ndega to sola ina bino ba fano bolinga les padres. En tout cas, na osola na ira netura na bino. Bless créateur. Ouais. En tout cas, na sentiment mo we okamwate, mais na bi voilà moi trouille moi mouké, mais na bi na sentiment. Dis-moi un peu. Les lots, tout le monde n'a pas fait rigoler. Musique au sali, na disco bois qui 4 minutes, na single et réussir. Mais ce que tu as calculé, banda musique, tito comme lelo. Moi, l'indité dans l'antiquité, Moyen-Âge, époque contemporaine. Ça dit, tous on a un Moyen-Âge. Krini yo au bois kaka, na kin lelo, sur au bois qui lelo, c'est une référence. Na débit. Na débit à carrière, non, on va compter carrière artiste par rapport au plus à Liboso, ça là. Donc, aux agues, pas moutou, je pense. Oui. Parce que, aux ongi sabiso déjà là-bas, na moi si mawana, batubaz na moi référence moroboué. Crio, mtaboua, on a blesse créateur, on a baraté peut-être. Ezali. Neti. Moni sur yo qui na compteur à zéro. Na pesi ex-patron na ngambote, Redi Amis. So yo qui na ziza, oyo kaba. Sigilanda lande. Sigilanda lande. Ezali na ziza. Aziza eza parmi banzembo yo marka qui peut à l'époque. Na 2002, 2003 son abosente ba. Izayom tout ça là ngo. Oui, ezalanga ezala ba. Malegu matwende kuze. Pupoda mina masamba kume. Onga. Ba oyoka quand même. Ba. Congo diatre makolo diatre nga Congo modogo Jean-Franco Ferre. Antsukuma danse. Donc ba bazo yoka quand même ba bazo matan ko yoka ngo. Ça l'a bien. 2001, la côte Paris Diamis. La salle 6 ans, 6 et demi. On a loin en 2006, 2007. Après, on a continué carrière. Continuer carrière si Okomi Boy, voilà. Comprenons? 99 a bandi carrière nae. A côté groupe Aliboso na 2001. Groupe Aliboso, 99 on a la Cap Musique. Na bandal. Na a disco yembelinga ote. Na Cap Musique parce qu'on orchestre yo, wala ngasko na mona le padre na tala kega na musika. On a le padre Ferregola Nika Boronina, le padre leader social. Donc wana na otale siko ba oti poto ya solo la bien. Ba yesiko succès fou wana sko préserver na bula. Na bula pena na vena ba Patrick Kuchu, ba président Dido, ba Kome, ba venanga de débat ko ba Fabio Capello. Wana skona bandal na bula wana côté église Mangembo de le padre siko premier parler bon na éviter ce bon et cause la ndaku ne ya liboso ya vie afutela ya munene pour ngana mona bandal donc wana pena le padre pena na bandal parler pena en étage donc kitoko donc avenu masoko koti faut comprendre que le padre mutavanda wana zo rouler la Mercedes à 300 coupé ya bleu nazo ba serengo après yo koma na 600 akomina kimbanza wana ngasko na bula wana mona keka ba maître Moussa na mona ba Orligola ba Terigola donc nga pena na yebi mo histoire ngasko na 99 nga na beta déjà na Cap Musique donc na enviara leader na ngana musika le padre nzo kezala mabongisa nzambi donc 99 wana na bula na Cap Musique e bandelanga kaze kombo kokolisaka mayele ti lelo e na moni na pusani nde na kenaki e pas Redi Amis. Ok, alors on a au BTL Bisso ces années-là, aux Ongsi Bisso. Ok. Alors, Blaise Créateur, Tiyoko m'a pas fait rigoler. Ce que tu bêta parce que moi je parle seulement de faire rigoler. Je suis la presse officielle de Nika Boronina. Blaise Créateur, pour y a pas fait rigoler, batu ba mona yo na TV, au leka, aux a besoin, au t'as pas fait rigoler. Ils ont qui po, aux a qui na déception, il y a place. Aux a qui ko travailler, soit. Ezaki groupe oyo bandeko ko rêver depuis kala ou bien ba révoka ki on a groupe oyo zaki au sala. Na pesi 3 points. Oui. Ko ela ngai pas le padre. Na loba yo na bandelaki rêve. Ezala ndoto,
ezala ba projet ezala posa souhait nyonso donc na lobiango. Pourquoi avant ngai boyeba nga na ba parcours nanga a pas réduire miss kolongo nanga pas réduire miss na kenda pas faire rigola wana kutu orchestre kenda na pototé wana orchestre répété na bon vent parler moi kangama na presse. Je me souviens na Guy Baya à l'époque Moroboy wana na Longwe na yo ya mbala mo directement et pas leader nanga faire rigola na sala test wana to répéter ku sèche na parler moi kangama na ye fait le pango en général mo be ya commandant mo son abosente à l'époque na kota ba Sabina wana da répéter na ba Touareg à l'époque na kota Touareg na kota Mona Congo na kota Sabina na kota parce que orchestre Mobimba et puis je comprends pourquoi na Mona Congo bozara bien. Oui to na kota bango et présenter nga oui ni na sala test na générique ya qui ça s'interdit. Robot rencontré, bah preuve tangible, bah maman a parlé. Merci beaucoup à Christian Fayette à $100, Roland Talani, merci beaucoup. Et puis il a les soucis, il a toujours l'envie de donner. Ah non, je sais pas comment on peut l'appeler maintenant. Ayel Nito Manuela, mon vieux. So salire l'Ouane, ça l'a bien. Fais-nous plaisir maintenant, Blaise Créateur. Et l'Ouane boire en atteste. Toujours ma journée. Blaise Polo. Blaise Polo ra oyo nga na benga dangola ya bandal. Polo ka moko mona oyo, seri wana siko nga na ye. Preza tuninga osana na ye prez na générique. Yale kama ko kamwana autoroute bako tinzela mabe. Batuna gite na sezani gola. Baye bakitegeza sans interdit. Wana na générique wana. Toki, même biso toki. Yabagetu wala la ntimbwa, sala la ntimbwa kwame. Oki fwa ngote. Merci beaucoup. Voilà. Na sala velasco test na wana. Et puis preza sepela nanga esanga ke oza pena na bavoi onga na luka bavoi wenge bavoi cassé. Nde na zoka na sala test nanga bazwa penga. Na koma ya ba rep wana sko de na biso marque house hatu kolongo pa redia miss aza déjà pas cheta wana gibaya après aza da wana so ngasko na yilo kwa troisième musicien o na ye ko sala test pas le padre tellement patron na biso le padre fait rigole azane rankinete anga polémique te na ba kulutu na ye nde aisaki nga mais Blaise ozo travailler très bien wana sko segana to préparer générique ya anye arenya za nyama goliati. Oh, la prémisse. Vous avez un cri en or, bah qui cri yo. Est-ce que vous après c'est animateur tout devoir que mon homme préparé générique. Yo pose un cri na yo. Voilà c'est grand mon on boire ka. Voilà. Mama mune mama mune mama kizaluke. Voilà c'est riwana. Wa yo sko au préparer nini pour boire en arène. Baraki on espoir au boire dans ta disque voilà vraiment. Na préparer qui ba crime belé, on a dit que Sabena préparer générique, toi regarde préparer mon encore on préparer. Et comme si OK, tourne nga pe a Blaise on a cri nini. Na se pose nga pe na cri. Ne pose à lobby ah mais Blaise yo zo boire bien. Problème mo ezaki ba tu ko benganga et pas patron na yo. Mais c'est quel patron pose? Notre patron na yo place outi ba benginga surtout pour na yo. Omoni ngala nga ranking mingi te wana za vinanga na lingaki mingi aza parmi ba kuluto biso to respectaka ko zombala mo 3 misi na imba moko boye et je gêne même nga moko en tout cas na ada na Gibaya ya na ada na Freddy Mark House donc ko zo su yo et puis ba bengi nga pona yo surtout en tout cas na lingate na zo su yo le quoi troisième on travaille bien mais pas na polémique so tete mais on est yango ils appellent moi RTL. Ah nanga kuna lela prezo otangi komba réseau baba bi raison otenga excusez bon omoni c'est présent en tout cas c'est bon mon gars président ça soka lobby déjà donc il faut forcer été donc il n'a meke ko tika et puis il n'a comprendre que nous que ça na place nanga tala lelo yo nzamba sala sur glace ba comprendre que en longa pas redia miss orchestre liboso na nyata makole pas faire rigola na sala ba 2-3 semaines donc ozongi et pas ya faire rigola on pas le padre pour ça na ngezala ka wana yango mone na ye mbalo modo nzamba ebinga a préparer à venir à mon tour yo zo mona lelo nzamba amona lobby parfois moment wana sengete ngala zala ba boye ngate pona musala te mais pour na polémique. Vous comprenez? Violence à Viennaïe, à l'ingé polémique, il tendait à expliquer calmement. N'a pas de comprendre. Blaise pour le imam na lobo. N'a pas de comprendre après. Na vanda inanga, tu na qui na logi banzela langa. Bogi ka tellement za arza na makila. Ndé na kienda ki boga babonyo mebimi, bogi ba seke bien na boaki. Pesa ba evre nanga na ko bomba te za première chanson nanga liboso.
oyo nakoma boye nzembo nanga liboso na vie bonyoma après après bonyoma naye nabwaki seke bien après seke bien nzembo nanga mibale so nakoma ya matema voilà banzembo na yo tanga oyanga na album ya ka ya seke bien wana deuxième chanson nanga so natia matema diam nayembela ngo matema diam na Dani Dendi ezaka na kati wana bon comme eza ba œuvre ba bomba œuvre te bon obika nde ezalaka na éviter série wana ndenge ezalaka omoni soza pembe na moto alonga da nzala mpona ozwa ata mbongo lipa eza facile mais kozala pembe na moto oyo aza nanu ndenge moko mpe kaka na biso tooluka mpona bameka koreconnaître badroit na yo ezalaka mwa mpasi yo ozoluka nanu donc pokansela mpe baoyo baza pemene eza mpasi donc na sens wana mais naza fier bonyoma na meka esimba naza fier nayemba matema diam promotion ndenge mote bon même nzembo yango ezalaka bien eza banzembo nanga après bagénérique ko koloba te. Ok, Blaise Créateur, ton petit parcours en résumé, c'est bon. Nous allons souffler avec cette image, ça va certainement faire plaisir à toute la base solide. J'ai compati à la douleur de mon frère fils Kelele, qui vient de perdre son père, en tout cas vendredi, Bananjili Barozala, ensemble, on a les padres, Ferrego la présente ses condoléances, la famille Kelele Mobimba, Trozala na poto Kabola Mawa, et puis je descends vite fait, côté Sandrine Bamana, qui a perdu aussi sa tante, et puis na zongi sumbango kotoyo, badele qui tellement trop, en tout cas, ba condoléances na famille nyon soit Kelele. Donc tout ça, on va se souvenir avec cette image de la Renaissance qui va aussi faire plaisir à Kosa Couleur, le patrimoine national. Je pense à Lévi Paï, Sarif Maïmona, je pense à Cédric Wassiama, il y a un caméraman, il y a un réalisateur, le nouveau marié, et puis un grand merci à l'homme qui acheta et installa le PDG Chabani Record. Suivons, retrouvons-nous tout juste après. Je suis déjà élu. Ataba Salimanse, para Kenza Savete, Paluka Bakorope Marambo Bakokite, Tobeka Patananga Nobody Mame Bakokite, Baligi Baiba Batusa Mikaviva Shale Mote Mama, Motoyako, Sama Bina Motosti, Sebisiki Nanga, Sebisiki Nanga, Kolini, Paso Melai, Pita Madame, Atala Salimase, Parangi de Sandite, Atala Salimase, Parangi de Sandite, Zamboka, Ela Yamalingo, Dala Kazukari na Ebanemi, Amisepe, Dala Kazukari Soki, Yogani, Kataka, Kata Tekna Vinai, Akala Koyo, Rukuya Babaka, Yogani, na vive na bana kikole kena kini yobe shalu akonyo para
lokola soso na pese lokola buku na nyau lokola lelu elanyo sekirite yango nadi lisusu okokiosala awako nama kena kongo ansire Merci beaucoup, cette image a énormément fait plaisir à Cédric Ouassiama, marié, nouveau marié. À Ochobal, en tout cas, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, mais ma candidate, na lobby que boya, mais na lobby que c'est pour bientôt. Alors, nous allons continuer avec Blaise Créateur. On a vu la Renaissance. Parlons maintenant de Ferrigola. Oui, oui. Tokomisko na temps moderne. Asko toko na temps moderne. Blaise Créateur. Place au balinga on ming na parler, au répondre ngai ti kota ko mais la tête ko réfléchir mingi té. Est-ce que ça va? Ça va. On peut y aller? Pas de problème. OK. Blaise Créateur au sala album robwe et Simbarati vrai ou faux? Oui, bon, Isimbate pour na salaka ngote na commercialiser ngote, na salaka yango pété pour na te kangote. Nous sala ngo pourquoi? Nga mo Blaise na bege na zana na niveau te, ya osala album, na kozala na musala, talent kozala. Mais que ça l'album, ils ont un moyen, il faut bailler bailler, il faut zala na combo. Donc ça l'album pour l'ambata. Congo na ndeni. Au monde le na Congo, na zaki na projet un jour, nous avons sala nga grâce na kutana na le patre. Ferrigola. Tellement zaka nzele nanga. Mais na comprendre ki nzela ngo ba mikakata no zaki belé. Au monde so ngo koma na place moko bomengo ezali, au coup place mo bénédiction eza, au kutana kana ba kala mike. Alors so za mutu, oza na 6e sens, faut comprendre. Na ko comprendre que note place wana vie na ngezali. Mais pendant que ma place wana mikakata no zebele yango moninga ifalaki nasala ezalaki pont au moins le na Congo ba bossa na ba artiste noki et otiki mois ta mort 6 mois 4 mois 5 mois 7 mois ba bossa ni yo pour ba artiste ba zebele alors nga pendant li mois te na ba mémoire bato na ngana sala générique moko na garder identité nanga ba générique wana Blaise laisse-moi te dire une vérité et Simbiloa 4 minutes pour convaincre le monde. Na ebisio ke nazala ki na niveau wana te ya ko bimisa album pour convaincre bato. Mais bato ba waka ngona matoi ba sepela ki na voix, ba sepela ki na bakri, ba sepela ki kana ndenge bimaki wana. Pour au moins originalité bunga te. Donc na ngala laksa bato pour za kati nga kenaza capable ya ko kende pe quelque part na salle pe musala musu ya bien. Alors pour bato ba bunga ngate. Je comprends et ça le rôle là. Au salé le roi pour l'accepter naza capable si on a qui pas fait rigoler ezala pont ezala façon ni ndolo kona kutana les padres ya mongo na salaka générique wana pour nazali na projet na kenangola na kita la famille nga mama botinga za na Luanda li passa na nga mwasi za na Luanda le padre kuta yebi leki na nga mwasi Rose Ngalola aza na Luanda Nadine Mbouyi li passa na nga ana Luanda. Alors il fallait qu'il y ait comment on boit les anneaux bandegona. Oui, il fallait qu'il y ait la famille, mais pour notre terrain vide, il fallait qu'il y ait moi générique pour on peut le représenter nga. Alors on a retourné nga na bega partir à kuna, le monde est société munene. Avant qu'on a orchestre le roi faire rigola, ils ont le roi que Luka, musala na compagnie mo ya munene. Alors il faut qu'il y ait na formalité na yon sur là en ordre, il faut là, ils ont société munene bangazaka n'importe qui dit. Ils ont qui démarche. Il y a moninga na landeli démarche ti parce que il y a une démarche orchestre pendant 2 ans. Non, moi je peux témoigner parmi les ebi, ngana ebi. Na sala générique na te po bima, ils allaient pour na luka moyenne na kokuta na Jésus, na le pas. On a fait rigoler ça na film, on tourner film yo aux autres côtés. Parce qu'on arrive à vie wana,
non salarié loko povie ata mokomone nga zapaka boye akomona ngo pe ah petonga tikala pe libre pour moni patron na biso lelo lokuta mabeke batebele babulanga lelo pour ça la succès il faut atala ah nini côté kuna banana ngo baza kuna ba réunir vous comprenez mais lelo le padre pour ça la succès il mo nde mungongo na efe rigola lelo biso tout ko zalati le padre a rozala vous comprenez yango moni ngai pourquoi ok na jaki ki nakutana na vie wana. Ok, Blaise créateur, merci beaucoup. Tu continues quand on a lire wana. L'orchestre ozalaka. Maramona monaka na ba période mo wana na radio, na yamba yo na radio, leli maramba mutuka le faire gola sombelo mutuka. Oui. Ça dit ngana tic tac na ngeza vérité. Bon moni lelo Blaise ana krakate, ana mundu kiti liboso na ye bakanga munoko ne pas la vérité. Na pesa ki exemple moko awa omoni lelo moto aza na mituka moto aza na ba voiture yo moto za peme na ye poza ata na chance aza na mutuka moko c'est facile mais moto aza na ngoti moto aza na mutuka te yo e banana ndene oza na mutuka o sala quelque part na société mo boye patron na yo même aza na ngoti siko yo travailleur okezwa car a mono ndene par exemple siko patron oyo sala so aza na ye na ba immeuble na ye aza na ba palais na ye bande banda musique faire rigola mta sommeli au car pour une première fois na vie na ngai na bana ko mitungisa mingi mende nini makolo tala na nango yo ba boulot tout na sala oyo ezobingisa bato na baba bato bazo sauter mais ezokokana na vie sociale na ngai te pourquoi eza nini bon na ko comprendre que moto banaka na 1 abanaka na 2 ngai nde talent zayi makasi étoile zayi makasi musale zayi makasi eza lokwa moto zobeta na parc bezo lokwa moto zobeta na l'équipe eza nanu na ba terrain zelo vous comprenez vous rêvez un jour obeta tandenge tout monde na lelo nde to mona na lelo ba dark kabango musa zo bulinga fana beta lokwa dark nga fana ko lokwa dark kabango oya MK wazala na MK nga fana ko maloko chancel mbeme international nga fana za loka trésor mukenga kuluwe nga sona bano rêve bongo est ce rêve nanga za bongo nzoka mama bakaro wana na babulo to za nango na batala eza nango ba fo makambo e bano senga ka ki on découvrir nga mikolo tant le padre sombelo ba musu bando kantandre po somba mutuka il faut ça la caisse moko boye o bano bomba mbongo pendant 3 à 4 ans on le vit pas puis au mois décembre moi ça arrive maimona nzoka bato mosusu babule pozwa kaka fota likolo bambana na se po pasuka nzoka na batala biso to nango eza nango bafo makambo esengeka kozala pembeni na le padre pourquoi pembeni na le padre eza société ya monene eza orchestre oyo ebeta bazénith eriska kobeta badouble olympia bomona bafiche so mamba bakombata te eza orchestre oyo emema orchestre plusieurs fois na Paris ata ba 6 à 7 fois eza orchestre oyo esisi batourne Afrique donc moteur ezotourne so otali na orchestre na biso omona Marc House directeur artistique na biso deya aza na Benz a changé mituka combien de fois soko otali aulu na mbonda batteur na biso aza na Benz so otali Nicolas oditete so otali mabuma RAV 4 nouveau modèle so otali gigola ko koloba te échappé aza na caro lelo ba leader musu ba na ngoti car nini oyebit crossfire oyebi olobi yango so otali ngape lelo alo eza orchestre da bato ba mesana kozala na bakar so otali ba homme su ba longwaka wana so otali bango ba changer bakar combien de fois yango moni ngape na yaki nzoka musala na ngai esengaki bon na comprendaki moto banana na 1 akoma na 2 yango moni aloka moto babeta na mabwelo bon rêve na yeza un jour abeta bena 2CMP ou bien V Club ou bien Renaissance na sens wana donc eza na comprendre na ngaka ke parfois ngai étoile ezali makasi mais esengai koluka orchestre moya monene oyo ekoki ko reconnaître valeur ya artiste po le padre aza moto oyo akangelaka ba musicien te lokuta mabe te ba eskize nga ba likambo na TV balobaka ba musicien baza soki basa ndumba nga na vie na nga bana bana carrière musicale na komi nde na bani nde sko musique siko obandi musique siko 16 ans au Saliwana obandi musique siko bandi moni musique eza art moko moto faut vivre nango eza art moko eza très riche bato na yebi te so bazwa musique ndeni eza art moko lelo oyo na ba pays oyo eza développé un musicien so d'ailleurs sala da section na ba bar oza moto te
ko manquer te o mo to sa ba blague te omoni lelo le padre na komisa nzambe moko na kutana na vie wana apesanga rendez-vous aza le seul leader wa bengisanga na ndako omoni da leader a reconnaître c'est-à-dire ba partout no le kalega na leader on ndako bokendaka te aza leader ya liboso a bengisanga na ndako Blaise vendredi le kana ndako ezala lundi Blaise le kana ndako pourquoi amoni ke petit na ye asali musala bien azo mériter ko pousser ye akende liboso bilamba wonga na zwa na vie na zwa yango te ya cher tala ba leader na biso balata cher Blaise créateur batangela kona ba basket ozara na orchestre uta bazana na 3 basket na biso ke eza vie ozo lelo okomi na ba valise na lwa na ngamo na moni yango na biso ke mutabana na koma na de ya loko zaki na parc au mati sikoyo na cour des grands ozo comprendre sikoyo na minute le padre aza le seul leader wa yambanga na ndako apesanga bilamba na ye ya nzoto eloke flatanga bilamba na ye ya nzoto Blaise lata misunga kuna ndova bona mona kina na ba clip apesanga yango eflatanga jour wana apesanga conseil makasi na vie alakisanga ndenge artiste atambolaka artiste abima papa mbate wa déjà animateur orchestre ya munene avo bima na ndako fotinda ba petit bazolo taxi kubona na moi papa mbate yoza image nanga pour biso to ba animateur moni Golbert omoni Blaise créateur omoni Reti Nzele omoni mona Congo toujours représenter le padre alors bazo mona ki animateur affaire ye wana il faut ça na niveau ateya ngai nde bateya bango eza idéologie na teyama et puis absanga eloko moko kobanga te eto kena ngola au pays car toti pa ngola na ye après to komi lelo lobi na kesendo merci encore une fois na le padre fait rigola et puis Blaise na sali timing na musique mais na bandi komona sko clair ya musique pourquoi parce que c'est dans la télé eza vie nanga vie ezalaka moko Blaise abali na orchestre affaire ah oh no dévoiler le wana tunga tokoma wana moi lelo mututu azala na posa a honorer mwasi na ye nazaka na ba projet naza na posa wana mais nazotala na makoki te place nazobeta na ndenge vie ezokende mutu aza na vision mais aza na makoki ya kokisa ba réalité ba rêve na ye te alors elle a comme na société moko epesinga ba opportunité wana lelo batutu babi na to sala prédote sa femme nanga Laetitia Longange maman na Daniel na Bandal oma bana combien Blaise na mwana moko maman na ye Laetitia Longange maman na Daniel Tumba grâce à faire rigola comprendre grâce à faire rigola lelo Blaise a payé Benz grâce à le padre faire rigola lelo Blaise bon maman tout ça mamba lo na télévision te lelo Blaise a comment ko toucher. C'est la première fois na sali musala ba benginga ba pesinga enveloppe na kepe na fungol na ndako. Donc depuis pendant musique Blaise obi ke mambo sanga na fandi calme na observer. Depuis pendant musique on nous en musique au fele to ezaki par mauvaise foi. Na biso ke kozala pembeni ya mutu oyo alonga nzala kozala pembeni ya mutu oyo aza deja na ba opportunité moko boye oke kozala pembeni ya mutu oyo alonga nzala na koloba kaka pona yo ozo ata mwa lipa pembeni na ye eza facile le padre aza na motema ya partage aza leader oyo oke apesinga posa ya sa musique liboso ezalaki osala ndule mais pour vivre faut kande baloba ba mise matolo meso boy mais nga na koti na orchestre oyo bazo reconnaître droit ya musicien bafuta yo ngai nakotanga bamonta te mais na koyebisa yo banda na koti na orchestre oyo nombre de fois oyo na touché ba enveloppe na maboko ya Vasco Mabiala secrétaire na biso abengi nga Blaise yaka signé o sentir que moteur a marche yango esalaki moto okobala na facilité osombi car na facilité et puis na changer parler ok artiste akofando ba ketch elege belé ah so pona ba ketch eza normal moi pousse koti moi Galiano c'est normal nyonso grâce à le padre lelo mamba bilamba na koloba ngo soute pona ovanda ba kilo ezoya Berado Prince des Amunda tindi ya dada azotinda ovandi boye edo muzamba tindi ovandi bo petit na Orsili Malenga tindi ovandi boye donc lelo mambo ilamba eza orchestre na biso orchestre munene ya mambo za mama mikie na kumisi nzambe ka ndenge atusha mutema le padre lelo Blaise azala pembeni na ye lelo nyonso na facilité Blaise na vie na ye ayeba salaire te banana bana artiste banana na vie ya musique ke oki osali musala ozongi pe bapeso enveloppe na yo mais na orchestre oyo nazomona yango okay. Naza fier ya kobatela musala oyo ti
rêve nanga posa nangeza nazala kaka après na orchestre zo senga. Orchestre senga musala, orchestre zo senga respect, orchestre zo senga faut que ça discipliné, orchestre faut senga faut que ça sérieux. Donc il faut zo tambola ba norme wana au kende liboso. Ok, merci beaucoup Blaise Créateur. Tokomi na ba place on a bandé la Blaise. Oui. Le moment est arrivé ce qu'on bimisa biloro yo, otobenga na réplique quoi expression. Ba créa batunde Blaise oui ba trop facilité wana mukolo na ngwa leki na TV atie makele la lobeza ya yi. Mukolo na ngwa azanga kombo, faza na kombo mutazanga abeta na orchestre. Na ibi orchestre abeta raté na mona na TV a le kalubi ba cri wana eza ya yi. Fona yeba kombo, comme na yebi kombo te, ba répondra jamais muto yebité, faut yeba nanu awuti na orchestre nini, faut yeba na kombo na ye. Comme kombo na ye oyebi na yango te, moi lelo na kisasa na vie babambaka libanga na mboma o eza rote. Mais yo somba ba cri wa Blaise asomba akrite yo poko opesa nga cri. Ndio tofani boka masala nga zo filmer biso boy, akopesa nga pe cri. non somba crité. Naza na bisala na somba cri pourquoi? Yo poko opesa nga cri mais na zo ata mingi ya créer. Ya moni kombo na zo ya Blaise Créateur sympa eza ya pambati. Blaise pour l'andiment na minute au anniversaire ya mairie Nanito eza le 24 octobre na Suisse. Moi le moment bien pour la mairie Nanito exclusivité. Kombo ne nani? Mairie Nanito. Ala mwasi be mbali. Mwana mwasi. Mwana mwasi. Suna sandeni. Sala moi le moment pour la mairie Nanito. Mwana ya elle Nito Manuela. Migole koya na gosenga na tata nzambe mokonze. Lolenge kelele biso nzambe. Mirina nitu mwasi kitoko. Logolo lelelelelele. Logolo logolo. Logolo lelelelelele. Nzambe. Mwasi kitoko kelela biso koma mirina nitu nzambe. Nzambe pesa ye migolo ebele. Nzambe bakisala ye bonne chance. Mingi baluki bakoma bambulo yo bamonite mosali ye grâce mirino anitwet tutu mirino tundu anitwet. Blaise Créateur sikoyo batu bandimi 4 minutes. Est-ce que charge au memi na 4 minutes? Ba question na tout na rayo oyebi. Et comme on a tellement bonheur à vous rappeler, nous même si on a 4 minutes, na mi orengokyo. Tous la sous banzela msu ya malamu. Moni ngai na tout à tolote na zarandeka après. Na seba batu ke letanga na zobwaka. Letanga na za pembe na faire rigola. Na da na loboka le padre. Letanga na pembe na le padre, na da na bénédiction na ye. Orchestre na banga za mutu pambati. So ba peso opportunité, c'est qui va comprendre que wane lo kanzoto. Zala ben étoile. Ngana se batu ke Blaise aye ko sala intérim te. Na ki kana gomme na ngai na crayon. Oui, facile. Na effacer, na remplir. OK, le roi yo le bioza na gomme na bic. Na tigolo micro. Na répondre à nos questions wana. Bon moni 4 minutes ya le roi mutu la mungi na tongo pesi batu bonjour. Ya na ona ne lote. Tu sais batu ke moto bimisa 4 minutes batu tout ba comprendre ba tika kiti wana. Moni lelo ba baloba ke musique congolaise na bes ba nigérien, ba ivoirien, ba camerounais, ba lekibiso. Soko muta ke ko lela ba congolais, le quoi le padre azagiti. Mende ni musique na biso congolais, ba ba ke leka biso. Comment le padre ba ki retour à la source. Tozongi na cuisine to lambi, tala lelo yo na trace urbaine, muta lekibiso azati. Tala lelo na trace Africa, le padre mutazo diriger musique congolaise. Bati ko lobage musique congolaise à la baisse. Vous comprenez? Donc il y a un mot le lot sur tali trace TV monagé. Sans le padre, mais il est déjà le lot ba lo baga bongo. Pourquoi? Tout ça le clip il y a qualité. Dans ma norme internationale. Minutage, dans ma norme internationale. Image ou la conception clip. Le padre, encore une fois, coup de chapeau. Et puis c'est pour un point, on attend un clip pour monsieur P. Moi, les bosses à la guerre Blaise, voilà mon kaka. Donc, na bonio masirto, na bomanzo, na bomanzo to me. Luka mutonga zo yemba na image ba mona gete. So batinga ka boy. Une seconde. Ba longoli. Sko ba oye bondeni. Vous comprenez mitema batekiseni. Mutu mususu azala mutema social. Mutu mususu pembeni na ye, il faut ba soldat na ye, ba ye ba pour le padre mona na papa mbati. Bisonde ba tutoke na ko représenter na ba kwa mike pour être leader. Vous comprenez?
yango moni na 4 minutes le pas d'afungolelanga motema Blaise kende surtout côté ya yo yaka groupe là ngawa de sentir maintenant que le plus Blaise na le bango encore une fois na vie nanga parce que la relaxation la tractivité les gars, la tractivité. Bah, na vie nanga parce que la relaxation la tractivité ata na Bibi Black na tra ko mona na te ba succès tout bon no mona wana kaka et on mona na vie il y a des succès locaux ba succès local les a ba succès international les a vous comprenez les bosses avec Blaise azo bois mais les logos mpena na ole kananzela ba tout respect valeur ba comprendre mais noter et Blaise créateur ye wana les bosses avec bozo kanga les bosses avec bozo kanga na voix mais et longue visibilité ezati et c'est ngefona ile kana ba TV moi ba mona tanga imenzo ka clip peut être nécessaire ozo bois ka vous sentez que vous en a lead ya nzembo ya animation mais yo moko moto mona na te so ba beto ka pa ba longolio donc bazo ya rododa oui mais les loyo au moni kozala na mutema wana faut aller faire rigola et on a 4 minutes à fongoler langa mutema Blaise kende. Ok Blaise, je te laisse les micro expressions. Moni bateau tout bata biso na parler na poussani pembeni na yo. Batali biso Martin Smassine d'année Chapindi. Merci beaucoup. Na beti c'était mardi vendredi répétition zongi na inde 3. Donc mardi boya belé déjà mardi passé tous aki on a plein à craquer faire rigola et moro. À Rosala on a puis vendredi. Donc les gars ils allaient en même temps tous en cheval studio na répétition donc mardi studio mardi répétition bah jour monsieur tous en studio donc voilà et puis les 5 tu en Kenya en tout cas dans Kenya Ferigoloya au CP Sabino et puis les 6 Tanzania je laisse mon micro à Blaise créateur à ça la plaisir na ba fanatique na to lobi tellement trop tous 8 ans loba mingi azwa temps Blaise créateur boaka bakrio nyonso sankenga na tinda yo na o nga na senga yo na oyo moko lingo sala siko na tikelo mwa minute oyo comme ça na des annoncer na moto Na boka na ba mabanga ti. mabanga na yo makambutu donc ça le roi yenga na yo to silani OK ngasko na simbisi au micro na ngalo ka boko Merci Tracy Eleza na pouvoir oza pouvoir Jésus de Nias le padre Ferrigola Nika Boronina moto ayambo leader social merci papa tala lelo nyonso na facilité na pesi Christy Konzi bambota trop na part à Levi Pai na pesi il le basse mbota trop il le basse garçon de disque na pesi Abraham mbote mingi na pesi mbote mingi na Dark Kabango mbota trop et puis batutu balingaka Blaise créateur na pesi la mama lenga Jerens Mangoi Mamuka Shila mbota trop place oza et puis tesi bonga ke bozela nami orengo kezoya boko sepela toro boko baluka na mabele ata sentiment kanyo na kikoso boko baluka tesi batuki aza komela so imbongo esili yo telema kende na malembe et puis na suka na si bango bale ya yo kolela te yo po liaka ya bato na pesi mutazo edenga na vola yebika mikolo babenga do car na facilité et so binoté na pesi mbota tro na kanga les grands sofa puis mikolo na si bon kake jésus tozolo babatika biloba bazoyoka te mboko Yesaya yo te ozokende nango wapi posala nango nini ale yo mama yaka tokotsamo sapi na lisu je dis bien Kinshasa mboka kotika mwasi te penza pozelaka yo sino bakopa sola baya visa ponda Mike Lungange Rikilumbule Baroye Guillaume Vangiaye Patima Mbulu na biso kelelelelelele parce que ma bien la Blaise Mpolo Sagimu sa utobate la bord mandale kinga na nyoso mandale kinga na bilamba solo bola na kitago na yete abelaka azana maladi ya kindoki azana maladi ya bambwa ya Willy Museni ayebi Dani Dende ayebi ko Levi Pai ayebi Odete Chibambe femme d'affaires azana maladi ya bampese awoza komela soki mbongo esilie telema kende lelo
le est-ce que c'est logo ils ont na katia nami orengonkio bat bazwa oh awoza komela soki mbongo esilie telema kende oh lelo toko baluka atana mabele mama lele toko baluka atana tinele Jésus mama le ata sentime kanyo na kikoso mama lelo balia yo kolela te yo pe oliaka ya bato yo lingaka la ke bazobeta na mbutu bazoboka na mbutu nalingi natomboka ale moto apekisa te nalingi na devoile ale moto apekisa te balukaka moko na mongongo nanga basala succès na mongongo nanga bakomisanga vraiment mpunda na ye naloba na meminga mbona keye na beti bango bindi bamama bindi passer bolimbisanga creo yo na fingi te mais na pesi conseil na se bato ke Kinshasa mboka otika mwasi te po azela yo sino bakopasola bord bato tu bateyami yango mo lelo na esi bango ke na kati yokomonela vundu ya pamba kodendela mibale echele wi ata alataki shifa mikuze mibende libanda echele wi kende kuna na vile echele wi aselisi babwate echele wi siko oloba nani yango asila kala koteni basi kitoko batondi na kati ya Kongo yo jesidini aselelele papa na melina ozala mokuse te moyindo molai te monene likambo na yo moko mobali osala swa fioko maneke kuprite chele wit kuprite chele wit mame tati merci Blaise Créateur na sepeli au Mbibiso na Bocadro na Empreinte Hôtel. Là je vois Gislain Gislain Mbiato. Gislain Mbiato mona mokonzi a moninga na yote. Voilà. Bato tu bazela ya tesi. Ça m'a fait plaisir. Ça dit omoni mikolo na lobaki merci beaucoup. So na tangi yo mikolo, so za besoin na tanga yo numéro ya affiché wana. Ozonga na numéro voda wana donc kitoko mbala mona ba imo ba Viber tozali. Neti mikolo na ba Christy Kundi na Paris. Nana ba Nesha Pindi, nana ba Abraham Menayame, nana ba Kevin Itamba, nana ba Abraham Menayame, nana ba Yannick Bangala, nana Gislain Mbiato, nana Christian Fayette à $100, nana Roboya vraiment. Et le bas Sotobo Sanité. Voilà, merci. On va se dire au revoir avec toi, Blaise Créateur, dans CPLI. Merci encore une fois, on a le padre Ferrego, la Nika Boroni, na Balobi, Mikolo. Mais répétition peut zongi. Répétition zongi chaque mardi, vendredi na Inde 3 et puis tous dans le studio. Tout bazan na posa ba bima na 4 albums moyo. Soko bimite ba loka. Pour eux, ils ont plus que 4 minutes. 4 minutes, elle aura bonjour. Bobenga na plus 243 89 53 79 013. 89 53 79 013. Et puis nous salande bonga aboye. Mikolo so bomoni so to limo mo une semaine mo 2 semaines, c'est que tout ça musa na biso. Musique ezakate ko lamuki na tongo, OK ba Congo, OK Kikwiti, OK Idiofa, OK Boma, OK Matadi non. Et mon pe faut aussi ça peut tourner Afrique. Na c'est bino na bandine musala. Minute so bomoni biso to zate pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est que na mwana nga uta koma comprendre que so papa zate c'est que service. C'est que pena c'est musala ebengi ye mikolo tozola la tepo. Orchestre oyo le plus sollicité na Congo. Lelo na Congo, c'est Ferrego la Nika Boronina. Grand chanteur, il m'a toujours représenté musique congolaise dans les pays étrangers. Merci encore une fois. Le padre Biro Mobimbagile Mavaka Lambota Tro, Pichuboto Konabo Sanité, Batu tout balingara le padre Tokuta na bongo chaque mardi, vendredi, na 1, 2, 3, Bozela Namio Renokyozoya. Mais Mikolo Monter à marche. So bomoni son akinité, c'est que Moussale Bengi Bisso. Voilà. Merci. Merci beaucoup Blaise Créateur. Mardi, vendredi, nous sommes à 1 des 3 de 15h à 22h. Merci au CG Vasco Mabia Lafumouanzadi. Merci beaucoup Papa na mobile à Lidi Chipa, Père Bakiria. Merci à Pichu Botoko Mundelendo. Et puis na Shagi Moussao. Merci à Shagi Moussao. Baya Visa pour mon frère. Papa merci à toi. Nous allons des annoncer dehors et puis dans Olac Sabino Ferrego la émission Oisa officielle, il y a Ferrego là, c'est pas Kadjuma. Si vous n'avez pas fait rigoler et que n'a pas qu'à du molekate en tout cas, vous êtes invalide. Ce qui est c'est que l'image de la répétition. Donc, si vous n'avez pas fait rigoler, si vous êtes un artiste, si vous n'avez pas fait rigoler, tout n'est pourquoi n'a pas qu'à du molekate.
Ce qui peut-être nano moni était ce qui na calendrier tozo kende nan. Boula nano isilité. En tout cas bangonio so bakolega. Jeudi prochain je serai là avec Mao. Botinda ba message ndega izalara na ba numéro eza affiché wana tozana Mao. Ndetu na lara ki bino Blaise créateur. Merci au sérieux solo linanga vraiment comme il faut. On va s'ouvrir avec cette image making of a clip leke et puis dérangement. Raciste Lubanzulu, je pense à toi. Cédric Wassiama, merci beaucoup. Christian Fayet à $100. Nga pena na ebi mo histoire. Parce qu'on en a 9, nga na beta déjà na Cap Musique. Donc il enviera leader na la musique le padre nzo ke za ma bon sanzambi. Donc il en a 9 on nga na bula na Cap Musique e bandelanga. Kaze kombo kokol sanga maele ti lelo e na moni na pusani nde na kenaki e pas ready à miss. Ok, alors on a au BTL Bisso ces années-là, aux Zongsi Bisso. Ok. Alors, Blaise créateur, Tiyoko m'a pas fait rigola. Ce que tu parce que moi je parle seulement de faire rigola. Je suis la presse officielle de Nika Boronina. Blaise créateur, pour y pas fait rigola, Batouba Monayo na TV, au leka, aux a besoin, au t'as pas fait rigola. Ils ont qui po, aux a qui na déception, il y a place. Aux a qui travailler, soit. Ezaki groupe oyo bane ko rêver depuis kala ou bien ba révoca qui on a groupe oyo zaki au sala. La pesi 3 points. Oui oui. Ko ela ngai pas les padres. Na loba yo na bandela ki rêve. Ezala ndoto, ezala ba projet, ezala posa, souhait, nyonso do, na lobi yango. Pourquoi avant ngai boye banga na ba parcours nanga a pas réduire miss. Ko longo nanga pas réduire miss na kenda pas faire rigola. Wana kutu orchestre kenda na pototé. On a s'est répété na bon vent. Parlez moi quand on a prise. Je me souviens na Gibaya à l'époque Moroboy. Wana na Longwe na yo ya malamongo directement et pas leader na fait rigola. Na sala test wana to répéter ku sèche na parlez moi quand on a y. Fait le pango général mo be ya commandant son absente à l'époque na kota ba Sabina. Wana da répéter na ba Touareg à l'époque. Na kota Touareg na kota Mona Congo na kota Sabina. Na kota presque orchestre Mobimba. Et puis, je comprends pourquoi dans Monaco on bousara bien. Oui, oui, tout on a coupé bango et prêt à présenter nga oui ni na sala test na générique il y a ce qui ça s'interdit. Robot rencontré, bah preuve tangible bah bazon maman a parlé. Merci beaucoup à Christian Fayet à $100. Roland Talani, merci beaucoup. Et puis il a les soucis, il a toujours l'envie de donner. Ah non, je sais pas comment on peut l'appeler maintenant. Ayel Nito Manuela, mon vieux. So saliga Lowane ça la bien. Fais-nous plaisir maintenant Blaise créateur et Lowane boire en test. Toujours un jour on a. So mutasalanga pana ya wana venanga Blaise Polo. Blaise Polo ga oyo ngala benga dangola ya bandal. Polo ka moko mona oyo seri wana siko ngana ye. Preza tuninga osana na bien prise na générique. Yale kama kwa kamwana autoroute bako tinsela mabe. Batuna gite na sezani gola. Baye bakite keza sans interdit. Wana na générique wana. Toki, même abiso toki. Jabake tulu wala lantimwe, sala lantimwe kwame. Oki fwa ngote. Merci beaucoup. Voilà. Na sala velasco test na wana. Et puis président sepela langa aisanga ke oza pena na bavoix onga na luka bavoix wenge bavoix cassé. Nde na zwaka na sala test nanga bazwa penga. Na koma ya ba rep wana sko de na biso marque house atu ko longo pa redia miss aza déjà pas cheta wana gibaya après aza da wana so ngasko na yilo wa troisième musicien o na ye ko sala test pas le padre tellement patron na biso le padre fait rigole azarane rankinete anga polémique te na ba kolotu na ye nde aisaki nga mais Blaise ozo travailler très bien wana sko segana to préparer générique ya arenya za nyama goliati. Oh, la prémisse. Vous avez un cri en or, qui crie. Est-ce que vous pouvez appeler ça animateur tout devoir que mon homme t'a préparé générique. Je pose un cri na yo. Voilà, c'est grand mon on a besoin ka. Voilà. Maman moune maman moune maman gizalu kyo. Voilà, c'est riwana. Wa yosko o prépara nini pour boire en arène. Prépara qui on espoir au boire dans ta disque on a vraiment na préparer qui ba crime belé on a dit que Sabena a préparé générique toi regarde préparer mon on a préparé et comme si OK tout on a pe a Blaise on a créé nini na se président pe na créé ne président lobi ah mais Blaise yo zo boire bien problème mo ezaki ba tu ko benganga et pas patron na yo mais c'est quel patron président notre patron na yo place outi ba benginga surtout pour na yo
omoni ngala nga ranking mingi te wana za vina nga na linga ke mingi aza parmi ba kuluto biso to respectaka ko zombala mo 3000 na yimba moko boye et je gêne même nga moko en tout cas na ada na Gibaya ya na ada na Freddy Mark House donc ko zo su yo et puis ba bengi nga pona yo surtout en tout cas na linga te na zo su yo le quoi troisième on travaille bien mais pas na polémique so tete mais on est yango ils appellent moi RTL. Autant que réseau, baba. Raison, on tient. Excusez, bon. Au moni, on se présente en tout cas. Bon, on va présenter à la lobby déjà. Donc, il faut forcer. Donc, il y a un mec qui est et puis, il faut comprendre que nous avons une place. Tala le loyo, nous avons passé sur glace. Mais il comprendre que nous n'avons pas rédé Miss, orchestre les bossons, nous n'avons pas fait rigoler. Ça là, 2-3 semaines. Donc, aux zongi et pas à faire rigoler. Nous n'avons pas les padres pour poster dans les arawana. Nous avons monnaie naïe, malheureusement, nous avons bien à préparer à venir à mon tour. Nous avons le lobby, nous avons mon lobby. Parfois, le moment où on est singé, on a ça là. Baboye ngate pour nous salate, mais pour la polémique. Vous comprenez? Violence à Viennaïe, à l'ingé polémique, il tend à expliquer calmement. Nous avons comprendre Blaise pour le imam na lobo. Nous avons comprendre après. Na vanda inanga, tu na qui na logi banzela langa. Boki ka tellement za arza na makila. Ndé na kenda ki boka babonyo mebimi, boki ba seke bien na boaki. Pesa ba evre nanga na ko bomba te za première chanson nanga liboso. Oyo na koma boyi. Nzembo nanga liboso na vie bonyoma. Après Bonyoma, après Bonyoma, na boaki seke bien. Après seke bien nzembo nanga mi balé suna koma ya mathématique. Voilà, nzembo na yo. Tanga oyanga. Na album ya ka ya seke bien wana. Deuxième chanson nanga suna tia mathémadiam. Na imbela ngo mathémadiam na Dani Dendi. Ezaka na kati wana. Bon, comme ezaba œuvre ba bomba œuvre te. Bon, obigande ezalaka. Na éviter série wana ndenge ezalaka omoni soza pemena moto alonga da nzala. Pona ozo tambonga lipa eza facile. Mais ko zala pemena moto yo azana ndenge mo peka na biso to luka pona ba me ko reconnaître ba droit na yo ezaka moi pasi yo zo luka nanu donc pour cancela pe ba o baza pemena eza pasi donc na sens wana mais naza fier bonyoma na meka et simba naza fier na yemba mathémadiam promotion de gamte bon même nzembo ezaka bien eza ba nzembo nanga après ba générique ko lo baté. Ok, Blaise Créateur, ton petit parcours en résumé, c'est bon. Nous allons souffler avec cette image, ça va certainement faire plaisir à toute la base solide. J'ai compati à la douleur de mon frère fils Kelele, qui vient de perdre son père, en tout cas vendredi, Bananjili Barozala, ensemble, là, les padres, Ferrego la présente ses condoléances, la famille Kelele Mobimba, Trozala, et puis je descends vite fait, côté Sandrine Bamana, qui a perdu aussi sa tante, et puis na zongi sumbango kotoyo badele qui tellement trop, en tout cas ba condoléances na famille nyonso akelele. Donc tout ça pena toka bolama wana bino. On va se soulever avec cette image de la Renaissance qui va aussi faire plaisir à Kosa Couleur le patrimoine national. Je pense à Lévi Paï, Sarif Maïmona, je pense à Cédric Guassiama. Il y a un caméraman, un réalisateur, le nouveau marié. Et puis un grand merci à l'homme qui acheta et installa le PDG Chabani Record. Suivons, retrouvons-nous tout juste après. Voilà Biloko. Les familles. Nzembo ya mazolo ba boyo nzopesa conseil. Na bana mibalo baluka mbongo. Oyo bayebi koluka vie. Bokosana banzambe te. Osoki moto aza kokombatre yo. Lela epai ya tata ndenge paster na biso mokunonelaka epai ya. Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore.
Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Juma, paka Juma. Boyebi kaka, basangwa faire rigola pour nous l'année. Ils allaient toujours en paka Juma avec Trici Elysia. Boyebi ganding ils allaient donc. Boula na rien paka Juma. Sangona bango déjà c'est Panzana. Avec Trici Elysia. Paka Juma. Pour nous yoga, asura lovalova. Pour nous yoga, asura ni kaboronina. Avec Trici Elysia. Paka Juma. Trici wana paka Juma. So boula na sama faire rigola. Yona Trici. Azawana pona bino. Trici aza pona bino. Trici Elysia. Bonsoir très chers téléspectateurs de l'émission Paka Juma. Vous informer c'est un devoir pour moi. Être informé c'est toujours un droit. Merci beaucoup à Papi Mandeki à la régie. Et puis devant vous il s'appelle Trici Elysia, le fils unique. Concernant les news de Nika Boronina, Ferregola, le lion de la tribu de Nkunga, Papa Namelina, l'incroyable chanteur Aigle aux tractions vocales, actuellement appelé les Padres. Le 5, le 6, nous sommes à Kenya et puis le 7, on est à Tanzanie. En tout cas, dans Kenya, Tanzanie, Ferregola Arnakuya, Ferregola Zoya, Ayo Sabino, vraiment plaisir. Mardi, vendredi, retrouvez la plus belle adresse sur Kasavubu croisement enseignement, Ferregola. Azarana pour nos Kabola, bon, on va fanatique, toujours en communion avec ses fans. Mardi de 15h jusqu'à 22h. Venez là, venez vraiment nombreux. Fêter avec Ferregola pour fêter la bisou chaque mardi et puis vendredi Nika à Boronina. Merci beaucoup au bureau de Ferregola. Je pense à Vasco Mabiala, Dame c'est Trésor Congolo, le CGA mon vieux, Blaise Polo, Bayavisa Ponda. Suivons cet élément et retrouvons-nous tout. Beau clip a énormément fait plaisir à Béra de Prince des Amunda. Merci beaucoup mon vieux Costa couleur, tout bien maman Macadam. En tout cas, on a mon Blaise créateur, on a mon parking, c'est bon. Costa couleur à Bagi Batu, tout faut bazon à Macadam. Alors les Padres aussi a fait plaisir à Blaise créateur. Je pense aussi à mon vieux, les plus riches de tous les boss, Paul Muntu. En tout cas, merci beaucoup. Christian Fayette à $100. Non, mais ça n'a pas $100. Christian Fayette, en tout cas, non, mais ça n'a pas habitude en tout cas. Et ça l'a vraiment bien. En tout cas, tu as 4 fois pour Nayokaka. Merci beaucoup. Nous sommes là avec Blaise Créateur. À toi, on a Hôtel Empreinte. On a bandal, 50 ans bandal, tu aussi fêté. Tu continues toujours à fêter. On a bandal ensemble. Nous sommes là avec Créateur. On a Lelo face à face. On a Lelo. On a Bongama. On a Lelo Toro Solo là. Et merci beaucoup à Sarive Maïmon à développer terrible to betate. Non tala yo. Naza cheyo. Na vous là opus na mouké. Non benato solo la bena face à face. Voilà, bonjour créateur. Boni. Ouais, Trici Elysia, le journaliste du moment. Donc ça va, santé qui toque donc pépele. OK, aujourd'hui tout le monde on a cadre bien, on a mis on a cadre hôtel empreinte, aux amis colons hôtel empreinte. Tout ces petits tout le monde déjà moi luxe ezali, facilité aux mbarara. Oui, ba crime sur l'andarat. Moni ezarate ko la moni na tongo ko sali cri, sali ga cri ya te. Crime sur aux salango. Au salango na makambo ekomeliyo na ba projet ozali nango. Mututu à la mukana tongo et à vivre à un projet. Nous sommes au Canada, on a peine les lots, on a ça la boy. On a peine à la projet. Na rêve, bandoto, posa et on a monnaie et c'est réalisé. Il fallait créer une ligne où on a ça là pour na ndenge na zuma récite ou on a bandoto là. OK. Facilité. On va y arriver. Comme Maramba on te tokenda malembe. Pour ça on a confiance dans la palais. Ndega to sola ina bino ba fano bolinga les padres. En tout cas,
Na osula na rande tourana na bino. Blaise créateur. En tout cas, na sentiment mo we okamwate, mais na bi voilà moi trouille moi mouké, mais na bi na sentiment. Dis-moi un peu. Les lots, tout le monde n'a pas fait rigolo là. Musique au sali, na disco bois qui 4 minutes, na single et réussir. Mais ce que tu calculer, banda musique, tito comme lelo. Moi, l'indité dans l'antiquité, Moyen-Âge, époque contemporaine. Ça dit, tous on a un Moyen-Âge. Krini yo au bois kaka, na kin lelo, sur au bois qui lelo, c'est une référence. Na débit. Na débit à carrière, non, on va compter carrière artiste par rapport au plus à Liboso, ça là. Donc, aux agues, peut pas moutou, je pense. Oui. Parce que, aux ongi sabiso déjà là-bas, na moi si mawana, batubaz en a moi référence, mon boué. Ah, Crio, m'taboua, on a Blaise créateur, ah, n'a pas raté peut-être. Neti. Mon sur yo qui n'a compté à zéro. Na pesi ex-patron na ngambote, Redi Amis. So yo qui n'a ziza, ou yo kaba. Sigilanda lande. Sigilanda landanda. Les aïna Aziza déjà parmi Banzembo et Marca qui peut à l'époque. En 2002, 2003, son abosente ba. Ils ont tout ça là. Oui, ils allaient ba. Malego matwende kuze. Pupoda mena masamba kume. Onga. Et ba oyoka quand même. Ba. Congo diatra magolo diatra nga Congo modogo Jean-Franco Ferre Antsukuma danse donc bat bazo yoka quand même bat bazo matin ko yoka ngo ça l'a bien 2001 na côté Paris Diamis na sali 6 ans 6 et demi na longé en 2006 2007 après na continué carrière si okomi boy voilà. Comprenons, 99 a bandi carrière nae, a côté groupe Aliboso na 2001. Groupe Aliboso, 99 on a la Cap Musique, na bandal. On a disco yembelinga ote. Na Cap Musique parce qu'on orchestre yo, on a ce qu'on a le padre na tala gega na musica, on a le padre Ferregola Nika Boronina, le padre leader social. Donc on a notale siko ba oti poto ya solo la bien. Ba yesiko succès fou on a ce que préserver na boula na boula pena na venir ba Patrick Kuchu ba président Dido ya ba Come ba venanga de débat ko ba Fabio Capello wana ce qu'on a bandal na boula wana côté église Mangembo de le padre siko premier parler bon na éviter ce bon et cause la ndaku ne ya liboso ya vie afutela ya munene pour ngana mona bandal donc on a besoin le padre pendant la bandal parler pendant un étage donc kitoko donc avenue masoko koti faut comprendre que le padre mutavanda wana wana zo rouler la Mercedes à 300 coupé à bleu nazo ba seriango après yo koma na 600 akomina kimbanza wana ngasko na bula wana mona yanga ba maître Moussa na mona ba Orligola ba Tirigola donc comme na yo yebi na yango te moi lelo na kisasa na vie babambaka libanga na mboma o eza roté mais yo somba ba kriwa Blaise asomba akrite yo poko opesanga cri nde tofani boka masala nga zo filmer biso boye akopesanga pe cri non somba krite naza na bisala na somba cri pourquoi yo poko opesanga cri mais nazo ata mingi ya créer ya moni kombona nazo ya Blaise créateur sympa eza ya pambati Blaise pour ndimo na minute au anniversaire ya mairie Nanito eza le 24 octobre na Suisse moi le moment bien pour na mairie Nanito exclusivité. Comment on est nani? Miri Nanito. Ala moi si mbali. Mwana mwasi. Suna sandeni. Sala moi loro mombo pona Miri Nanito. Mwana ya ele Nito Manuela. Migole koya na gosenga na tata nzambe mokonze. Lolenge kilela biso nzambe. Miri Nanito mwasi kitoko. Logolo lelelelelele. Logolo lelelelelele. Nzambe mwasi kitoko kelela biso koma Miri Nanito nzambe nzambe pesa ye migolo ebele nzambe bakisala ye bonne chance mingi baluki bakoma bambulo yo bamonite mosali ye grâce Mirino anitwet tutu Mirino tundu anitwet. Blaise créateur Sigoyo, tu bandimi 4 minutes. Est-ce que chaque jour me mine à 4 minutes?
ba question na tout na rayo oyebi et comme on tamo bonheur au rappeler nous même biso na 4 minutes na mi orengokyo tozela su ba nzela msu ya malamu moni ngai na tout à tolote na zarandeka après na sa ba to le tanga na zobwaka le tanga na pembe na faire rigola na da na loboka le padre le tanga na pembe na le padre na da na bénédiction na ye orchestre na banga sa mutu pambati so ba peso opportunité c'est qui va comprendre que wana lo kanzoto zala ben étoile ngala se ba to ke blaze aye ko sala intérim te na ki kana gomme na ngai na crayon na effacer na remplir. OK, le roi yo le bioza na gomme na bic na tigelo micro non répondre à nos questions wana bon moni 4 minutes ya le roi mutu la mungi na tongo pesi ba to bonjour ya na ona ne lote to se ba to ke moto bimisa 4 minutes ba to tout ba comprendre ba tika kiti wana moni lelo ba baloba ke musique congolaise za na baisse ba nigérien ba ivoirien ba camerounais ba lekibiso soko muta ke ko lela ba congolais le quoi le padre azagiti mende ni musique na biso congolais ba to ba ke leka biso vraiment le padre ba ki retour à la source tozongi na cuisine to lambi tala lelo yo na trace urbaine muta lekibiso azati tala lelo na trace africa le padre mutazo diriger musique congolaise bati ko lobage musique congolaise à la baisse vous comprenez donc il y a un mot lelo so tali trace tv monake sans le padre mais il est déjà lelo ba lo baga bongo pourquoi to sali clip ya qualité na ma norme internationale minutage na ma norme internationale image ou la conception clip le padre encore une fois coup de chapeau na musala malamu et puis c'est pour un point fondata na clip ba monsieur pe hein moni liboso ezalaki ka blaze azo wana mona nga kaka donc na bonyoma surtout na bomanzoto mais luka muto ngo zo yemba na image ba mona kete so batinga ka boy une seconde ba longoli sko ba oye bondeni vous comprenez mitema batekeseni mutu mususu azala mutema social mutu mususu pembeni na ye il faut ba soldat na ye ba yeba pour le padre mona na papa mbati biso nde ba tutoke na ko représenter na ba kwa miki pour as leader vous comprenez yango moni na 4 minutes le padre afungolelanga motema blaze kende surtout côté ya yo yaka gros plat ngawa do senti penage le plus blaze na le bango encore une fois na vie nanga batsala relaxer na trace activité olega na trace activité ba na vie nanga batsala relaxer na trace bente ata na bibi black na tsala ko mona na te ba succès tout bon nous mona wana kaka et on mona na vie il y a des succès locaux ba succès local les ba succès international les vous comprenez liboso ezaki blaze azo boaka mais lelo kompena na oleka na nzela ba tout respect valeur ba comprendre mais noté et blaze créateur ye wana liboso ezaki bozo kangaka liboso ezaki bazo kangaka na voix mais elongi visibilité ezati et c'est ngefona ileka na ba TV moi ba mona tanga imenzo ka clip est très nécessaire ozo boaka vous sentez que vous avez la lead ya nzembo ya animation mais yo moko moto mona na te so ba beto ka pa ba longolio donc bazo ya rododa oui mais lelo yo omoni kozala na mutema wana faut aller faire rigola et on mona 4 minutes afongolelanga mutema blaze kende. OK Blaise, je te laisse les micro expressions moni bato tout baota biso na parler na pusani pembeni na yo batali biso Martins Masinda ne Chapindi merci beaucoup na beti c'était mardi vendredi répétition zongi na inde 3 donc mardi boya belé déjà mardi passé tozaki on a plein à craquer faire rigola et moro à Rosala on a pe vendredi donc ndeka ezalaka en même temps tout un cheval studio na répétition donc mardi studio mardi répétition bah jour musu dans un studio donc voilà et puis les 5 dans la Kenya en tout cas dans la Kenya faire rigola ya au CP Sabino et puis les 6 Tanzania je laisse mon micro à Blaise créateur à ça la plaisir na ba fanatique na to lobi tellement trop tous 8 ans loba mingi azwa temps Blaise créateur boaka ba krio nyonso sanki ngana tinda yo na o ngana senga yo na o yo moko lingo sala siko na tikelo mwa minute yo comme ça na des annoncer na moto na boka na mabanga ti mabanga na yo makambutu donc ça le roi ngana yo to silani OK ngasko na simbisi au micro na ngalo boko merci très les na pouvoir oza pouvoir Jésus de Nias le padre Ferego la nika boronina moto ayambo leader social merci papa tala lelo nyonso na facilité na pesi Christy Konzi bambota trop na part à Levi Pai
napesi Eli Lubasu Mbota Tro, Eli Lubasu garçon de disque, napesi Abraham Mbote mingi, napesi Mbote mingi na Dark Kabango Mbota Tro, et puis bato tout balingaka Blaise Créateur, napesi la Mama Lenga, Jerens Mangoi, Mamou Kachila Mbota Tro place oza, et puis tesi bonga ke bozela nami orengo kezoya boko sepela toro boko baluka na mabele ata sentiment kanyo na kikoso boko baluka tesi batuki aza komela soki mbongo esili yo telema kende na malembe epu na suka nesi bango bale ya yo kolela te yo po liaka ya bato napesi moto azoyedenga na vola yebika mikolo babenga do car na facilité eswa bino te napesi Mbota Tro na kanga le grand sofa puis mikolo nesi bango kake Jésus tozolo babatika biloba bazoyoka te mboko Yesaya yo te ozokende nango wapi posala nango nini ale yo mama yaka tokotsa mosapi na lisu je dis bien Kinshasa mboka kotika mwasi te penza pozelaka yo sino bakopa sola bor baya visa ponda Mike Longange Rikilumbu baro aye Guillaume Vangi aye Patima Mbulu na biso kelelelelelele parce que ma bien la Blaise Polo Sagimu sa utobate la bor mandale kinga na nyoso mandale kinga na bilamba solo bola na kitago na yete abelaka azana maladi ya kindoki azana maladi ya bambwa ya Willy Museni ayebi Dani Dende ayebi ko levi pai ayebi Odete Chibambe femme d'affaires azana maladi ya bampese awo zayi makasi étoile zayi makasi musale zayi makasi eza lokwa moto zobeta na parc bezo lokwa moto zobeta na bekipe eza nano na ba terrain zelo vous comprenez vous revient un jour au beta tandenge tout le monde en lelo nde tout le monde en lelo ba Dark Kabango musa zo bulinga fana beta lo dark nga fana ko Dark Kabango o ya MK o azala na MK nga fana ko maloko chancel mbeme international nga fana zaloka trésor mukenga kuluwe nga sona ba no rêve bongo est-ce rêve na ngeza ibongo nzoka mama bakaro wana na babulo tozali nango na batala eza nango ba fo makambo et bano senga ka ki donc découvrir en mikolo tant les pas trasombé musu bando kantandre pour somba motuka il faut ça la caisse moko boye o bano bomba mbongo pendant 3 à 4 ans les vit pas puis au moins 200 moi ça arrive maïmona nzoka ba musu ba bulo pozo ka faut ta likolo bamba na c'est pour pasuka nzoka na batala biso to na ngweza na ba fo makambo esenga ka kozala pembeni le padre. Pourquoi pembeni le padre eza société ya munene eza orchestre e beta ba Zénith et risque ko beta ba double Olympia bo mona ba fiche soma ba combattant te eza orchestre e mema orchestre plusieurs fois na Paris ata ba 6 à 7 fois les orchestres ici ba tourner Afrique donc moteur les autres tourner so tali na orchestre na biso au mona Marc House directeur artistique na biso Deya azana Benz a changé mituka combien de fois soko tali Aulu na Mbonda batteur na biso azana Benz so tali Nicolas Oditete so tali Mabuma RAV 4 nouveau modèle so tali Gigo la ko lobate échappé azana Carole le loba leader musuba na ngoti car nini oyebit crossfire oyebi olobi yango so tali ngape lelo alo eza orchestre da bato ba mesana ko zala na bakar so tali ba homme so ba longwaka wana so tali bango ba changer bakar combien de fois yango moni ngape na yaki nzoka musana nga esengaki bona comprendaki mutabana na 1 akoma na 2 au moment là muto beta na mabwelo bon rêve na yeza un jour abeta bena 2CMP ou bien V Club ou bien Renaissance na sens wana donc ça na comprendre na ngaka ke parfois nga étoile les makasi mais esenga ko luka orchestre moya munene o ekoki ko reconnaître valeur et artiste pour le padre aza moto yo akangelaka ba musicien te lokota mabete ba skizenga na balikambo na TV balobaka ba musicien baza so ibasa ndumba nga la vie na nga bana carrière musicale
na kominde na baninde sko musique siko. Obandi musique siko. 16 ans au Saliwana, obandi musique siko. Bandi, mon musique eza art moko mutu faut vivre nango. Eza art moko eza très riche. Bat na ebité sou bazora musique ndeni. Eza art moko lelo yo na ba pays où ils ont développé un musicien so d'ailleurs ça la section na ba bar. Oza mutu ti ko manquete o mutu sa ba blague ti. Au moment lelo le padre na komisa nzambe moko na kutana na vie wana apesa nga rendez-vous. Ala le seul leader wa bengsanga na ndako. Au moins, l'idée à reconnaître. C'est-à-dire, partout où les gars, l'idée on a ndaku bokenda raté. Azal leader ya liboso a ben sanga na ndaku. Blaise vendredi le kan na ndaku. Ezala lundi. Blaise le kan na ndaku. Pourquoi Monique petit naye asali musala bien azo mérité ko pousser ye akende liboso. Bilamba wonga na zo na vie na zo ya ngote. Ya cher. Tara ba leader na biso balata cher. Blaise créateur, batangela rona ba basket ozara na orchestre outa, bazana na 3 baskets. Na biso ke eza vie. Ozo lelo komi na ba valise na lwa na ngamo na moni. Ya ona biso ke mutabana na koma na de. Ya loko zaki na parc au Mati sikoyo na cour des grands. Vous comprenez? Sikoyo na ministre le padre aza le seul leader wa yambanga na ndaku. Apesanga bilamba na ye ya nzoto. Eloke flatanga. Bilamba na ye ya nzoto, Blaise lata. Misunga kuna ndo va bona mona kina na ba clip. Apesanga yango e flatanga jour wana apesanga conseil makasi na vie alaksanga nega artiste atambolaka artiste abima papa mbate wa déjà animateur orchestre ya munene avo bima na ndako fotinda ba petit bazolo taxi kubona na moi papa mbate yoza image nanga pour biso to ba animateur o moni Golbert o moni Blaise créateur o moni Retinzele o moni Mona Congo toujours représenter le padre alors e bazo mona que animateur affaire ye wana il faut ça na niveau ateya ngai nde bateya bango eza idéologie na teyama et puis absanga eloko moko ko banga te eto kenangola au pays car to ti bangola na ye après to komi lelo lobi na kesendo. Merci encore une fois na le padre fait rigola et puis Blaise na sali timing na musique mais na bandi ko mona sko clair ya musique. Pourquoi? Parce que c'est dans la télé eza vie nanga vie ezala ka moko Blaise a bali orchestre affaire. Ah oh no, dévoiler le wana. Tunga tokoma. Moi lelo mututo za na posa a honorer moi sinaye. Nazaka na ba projet. Naza na posa wana mais nazotala na makoki te. Place nazobeta na ndenge vision kende. Mutaza na vision mais aza na makoki okokisa ba réalité ba rêve na yeti. Alors elle a comme na société moko et pesinga ba opportunité wana. Lelo batutu babi na to sala prédote sa femme nanga Laetitia Longange maman na Daniel na bandal oma bana combien Blaise na mwana moko maman na ye Laetitia Longange maman na Daniel Tumba grâce à Ferregola vous comprenez grâce à Ferregola lelo Blaise a payé Benz grâce à le padre Ferregola lelo Blaise bon maman tout ça mamba lo na télévision te lelo Blaise a comment ko toucher. C'est la première fois na sali musala ba benga ba pesa enveloppe na kepe na fungol na ndako. Donc depuis pendant musique Blaise, obi ke mambo sanga na fandi calme na observer. Depuis pendant musique, on a nos musique au fele to ezaki par mauvaise foi. Na biso ke kozala pembeni ya mutu oyo alonga nzala, kozala pembeni ya mutu oyo aza déjà na ba opportunité moko boye oke kozala pembeni ya mutu oyo alonga nzala na koloba kaka. Pona yo ozo ata mo lipa pembeni na ye eza facile. Le padre aza na motema ya partage. Ala leader oyo oke apesinga posa ya sa musique. Liboso ezaki osala ndule mais pour vivre il faut kande baloba ba mise matolo meso boy. Mais nga na koti na orchestre oyo bazo reconnaître droit ya musicien. Ba futa yo Ngai na kotanga ba montate mais na koyebisa yo bana na koti na orchestre oyo nombre de fois oyo na touché ba enveloppe na maboko ya Vasco Mabiala. Vasco Mabiala secrétaire na biso benginga Blaise yaka signé. Vous sentez que moteur marche. Yango esala ke moto oko bala na facilité, osombi car na facilité et puis na changer parler. Parler au que artiste ako fan de ba ketch lege belé. Ah, so pona ba ketch c'est normal. Moi pousse koti, moi Galiano. C'est normal, nyonso grâce à le padre. Lelo mamba bilamba na kolo bango soute pona ovanda ba kilo ezoya. Bera de prince des amunda tindi. Ya dada azotinda. Ovandi boye edo muzamba tindi. Ovandi bo petit na ngor sili malenga tindi. Ovandi boye donc lelo
mambo elamba eza orchestre na biso orchestre monene yaya mambo za mama mikie na kumisi nzambe ka ndenge atusha mutema le padre lelo Blaise azala pembeni na ye lelo nyonso na facilité Blaise na vie na ye ayeba salaire te banana bana artiste banana wana vie ya musique ke oki osali musala ozongi pe bapeso enveloppe na yo mais na orchestre oyo nazomona yango yango Ok. aza fier ya kobatela musala oyo ti rêve nanga posa na ngeza nazala kaka après na oyo orchestre ezosenga orchestre esenga musala orchestre ezosenga respect orchestre ezosenga faut kozala discipliné orchestre ezosenga faut kozala sérieux donc so ozotambola banorme wana okende liboso. Ok, merci beaucoup Blaise créateur. Tokomi na ba place on a bandé osé la Blaise. Oui. Le moment est arrivé ce qu'on bimisa biloko yo otobenga na rubrique quoi expression. Ba créa batunde Blaise oui ba trop facilité wana mukona ngwa leki na TV atie makele la lobeza ya yi. mokolo nango azanga kombo faza na kombo mutazanga abeta na orchestre Na ibi orchestre abeta raté na mona na TV a oleka lobi ba cri wana eza ya yi. fona yeba kombo comme na yebi kombo te ba répondre jamais moto yebi te faut yeba nanu awuti na orchestre nini faut yeba na kombo na ye. Je suis déjà élu. Ataba salimase, bana meza savete, baluka bakorompre marambongo bakokite, bobeka patantanga na bode mame bakokite, baligi baiba basosa mikanzi basali motema mama, motoyako, sala mabina motosi, sebisiki na ngai, sebisiki na ngai, ngai kolindi, bazoboka melai, napika madama, atala salimase, panangi dosandite, atala salimase, panangi dosandite, samboka, eloko ya malingo ezalaka sukali na ebandeli, alitie mpe ezalaka sukali soki oyokani, katalaka kota tek na vino ngai, akala oyo lukuya babaka na yo kokotena sango kasi lelo yango, namoni yango na miso ye, namemana sabadili kuna yako, okilonganako, mokozi, lokola bukuna nyau, lokola lelukela nyau, sekirite yango nadi lisusu kokiasala awako nama kina kongo basire Merci beaucoup, cette image a énormément fait plaisir à Cédric Ouassiama, marié, nouveau marié. À Ochobala, en tout cas, c'est pour bientôt. Hein.
c'est pour bientôt, mais ma candidate, na lobby que boya, mais na lobby que c'est pour bientôt. Alors, nous allons continuer avec Blaise Créateur. Ouais, on a vu la Renaissance. Parlons maintenant de Ferrigola. oui, oui. Tokomisko na temps moderne. Ouais. Asko toko na temps moderne. Blaise Créateur. Place au balinga on ming na parler, au répondre ngai ti kotako ou melate ko réfléchir mingi te. Est-ce que ça va? Ça va. On peut y aller? Pas de problème. OK. Blaise Créateur au sala album robwe et simbarati vrai ou faux? Oui, bon, isimbate pour na salaka ngote na commercialiser ngote, na salaka yango pété pour na te kangote. Nous sala ngo pourquoi? Nga mo Blaise na bege na zana na niveau te, ya osala album, na kozala na musala, talent ko zala, mais ko sala album eza ba moyen, il faut baye ba yo faut zala na combo. Donc sala album pour la mbata. Ngo na ndé nini. Au mot lelo na Congo, nazaki na projet un jour nzamba sala nga grâce na kutana na le pâtre, Ferrigola. Tellement za kanzele nanga. Mais na comprendre ki nzela ngo ba mikakatano ezaki ebele. Omoni so ngo koma na place moko bomengo ezali, okut place mo bénédiction eza okutana kana bakala mike. Alors so za mutu oza na 6e sens, faut comprendre. Na ko comprendre que note place wana vie na ngezali. Mais pona ko ma place wana mikakatano ezebele. Yango moninga ifalaki na sala ezalaki pont. Ezalaki pont. Omoni lelo na Congo ba bosana ba artiste noki. Et au tiki mois ta mort 6 mois 4 mois 5 mois 7 mois ba bosani yo pour artiste basé belé. Alors nga pendant 8 mois te na ba mémoire batou na ngena sala générique moko na garder identité nanga ba générique wana Blaise, laisse-moi te dire une vérité et Simbilo wa 4 minutes au convaincre mondité na ebisio ke nazana nazala ki na niveau wana te ya ko bimisa album pour convaincre batou. Mais batou ba waka ngona matoi ba sepela ki na voix ba sepela ki na ba cri ba sepela ki kana ndenge bimaki wana. Pour au moins originalité bungati. Donc il y a là que bateau pour nanga kenaza capable ya ko kende pe quelque part na salle pe musala musu ya bien. Alors pour bateau ba bunga ngati je comprends et ça le rôle là au salé le roi pour que bateau naza capable si go na ke pas Ferrigola. Ezala pont ezala façon ni ndolo kona kuta na les padres. Ya mongo na sala générique wana pour na zaina projet na kenangola na kita la famille. Nga mama botinga za na Luanda, li passe la nga mwasa za na Luanda, le padre kuta yebi. Leki nanga mwasi Rose Ngalola azana Luanda Nadine Mbouili passa nanga ana Luanda. Alors il fallait qu'il n'ait pas comment boire les anneaux bandegona. Oui, il fallait bien qu'il la famille, mais pour notre tika terrain vide, il fallait qu'il tika moi générique pour on peut le représenter nga. Alors on a retourné nga na bega partir à kuna, le monde est société munene. Avant qu'on a orchestre le roi faire rigola, et ça le roi oske luka, musala na compagnie mo ya munene. Alors il faut qu'on y a na ba formalité na yon nyo là. En ordre, il faut aller, et ça société à mon nez n'importe qui dit, et ça qui démarche, il y a mon inga dans l'année démarche ti, parce que éviter qu'il y a une démarche orchestre à taper pendant 2 ans. Non, on a ebi, moi je peux témoigner parmi les ebi, on a ebi. Démarche, na salle jeune qui a été pour bima, ils allaient qu'à pour na luka moyen na kokuta na Jésus, na le pas. On a fait rigoler ça dans film, on a tourné film yo aux autres côtés. Parce qu'on arrive à viewana. Non salarié loko pour vie ata mokomonde nga zapaka boye akomonda ngopi ah petonga tika la pe libre pour moni patron na biso lelo le kuta mabeke batebele babula lelo pour ça la succès il faut atala ah nini côté kuna banana baza kuna ba wakeni vous comprenez mais lelo le padre pour ça la succès il mo konde mungongo na efe rigola lelo biso tout okozalati le padre arozala vous comprenez yango moni ngai pourquoi ok na Jackie qui na kutana na vie wana. Ok, Blaise Créateur, merci beaucoup. Tu continues quand on lire wana. L'orchestre Ozalaka. Maramo na mona radio na ba période mo wana na radio na yamba yo na radio leli maramba mutuka le Ferrigola sombelo mutuka. Oui. Ça dit ngana tic tac na ngeza vérité. Bon moni lelo Blaise ana krakate ana mundu ki te liboso na ye bakanga munoko ne parle ba vérité. Na pisa ki yo exemple moko awa omoni lelo moto aza na mituka moto aza na ba voiture yo moto za peme na ye poza ata na chance aza na mutuka moko c'est facile mais moto aza na ngoti moto aza na mutuka te yo e banana ndene oza na mutuka o sala quelque part na société mo boye patron na yo même aza na ngoti siko yo travailleur okezwa car a mono ndene par exemple. C'est que patron oyo sala so azana na ba immeuble na ye azana ba palais na ye bande musique Ferrigola mta sommeli au car pour une première fois na vie na ngai
na bana ko mitungisa mingi mende nini makolo tala na nango yo babulo tu na sala oyo ezobingisa bato na baba bato bazo sauter mais ezokokana na vie sociale na ngai te. Pourquoi eza nini bon na ko comprendre que moto abanaka na 1 abanaka na 2 ngai nde